Salibez na nzembo na ye longola ba ange. Longola ba ange. Mais tunami, est-ce que le bien-aimé Benjamin azali vraiment la carte dans ma commis ou bien ezali ba erreur. Ba bon selon même challenge. Ah Congolais azalaka spécialiste na makambo yo izana sensité. Nde makambo Congolais apesaka valeur. Je n'ai pas un problème avec le frère Benjamin, je ne le connais pas. Place ya banana nzambe to éviter. Mais il faut toeba que si j'ai oyo problème oyo ya kolongola ba ange. Bien aimé, soko zali mwana na nzambe ya solo otika ignorance et décate. Un vrai enfant de Dieu est appelé ya ko protéger trône ya Salomon. Un vrai enfant de Dieu est appelé à protéger trône à Salomon. Parce que sur tel na livre des rois, Bible et le Bible dit que le trône à Salomon est protégé par 600 personnes. Magina va épée. Or, trône c'est la parole de Dieu qu'on doit protéger. Né aux hommes même les Cambritali, Jacob, on ne peut pas toucher à notre sœur. Matunyon so ba meka ko simba dina Jida nabandeko na yeba vanja. Là je suis dans la révélation. Dina auto kolobela awa. To trône seulement auto kolobela. C'est l'évangile de Christ. Bien aimé, likambo tali évangile eza lokola constitution. To kolia na yo isika moko komila no isika moko me o etali maloba na Nzambe soki okomi ko dérouter mon frère, nous allons demander aux témoins de nous éclaircir. Les témoins sont des apôtres de Christ. Ils sont mieux placés pour nous instruire. Bandeko, soko la di maloba ya bien-aimé Benjamin, albi asengi na Jésus longola ba ange pour y a remplacer à ça la louange. D'abord na meki kolanda banzemo parce que naeba ki Benjamin route na meki kolanda banzemo ne misusu nazo kaya zo bwaka batondolo ba masapo banzemo moko qui est vraiment terre à terre, ils ont s'encadrer même pas na évangile. Et on a s'encadrer na évangile. Bible le bien était Nzambe à travers kanaba ange. Depuis il y a commencement, tina fait ya mokili, Nzambe a continuer ko sala musala na ba ange. Wana eloko ya liboso. Na les kamotali même adoration. Bana secret adoration ezali ba ange wana. Soko ke na apocalypse, okomona ke Bible ko ba ke moko ya ba ange. Tango fongola ki abetaki trompette. Am o ba ko fe kat na Yesu. Ba sangana ki pe ba pesaki ba parfait na bango et pas yankolo. Mon frère, ce qui ne connaît jamais, alobi a s'enorgueiller pour nous dire que ça lui pèse, ça lui succès. Après ça va explication na ye, je ne sais pas à quoi qu'on défend na on est parce que alobi a clair, langage des alliés clair. C'est clair. Longola ba ange. Un vrai enfant de Dieu ou soit faut donner la connaissance de ma camarade Nzambe, a jamais qu'utiliser la langage wala. Et ça quelque part le roi qu'on blasphémer contre le Saint-Esprit aussi. Parce que Nzambe pour asala musala, azana ba envoyer na ye ce sont des anges. Obaye la rabiso ba message, obaye la rabiso ba don, obaye la rabiso ma kabo. Parce que le véritable Saint-Esprit, c'est Christ lui-même. Or que Christ, c'est Dieu. Vous allez comprendre. Il dit que Daniel, tant qu'il priait, il y a 21 jours. Dès les premiers jours, il y a le sang, mon ange Gabriel pour accomplir le message. Ma ange, ma service au Basaraka. Bazali na service ya basali na Nzambe a tsa bango pour na accompagner misala o apesi so na sena moi. Na kosenga na frère Benjamin vraiment alanda ndenge mokili ba kotombola nzembo te kusala challenge te. Na kosenga na bien-aimé Benjamin, je sais que il a la chose de Dieu mais aluka kolongola erreur oyo na loyengo na ye parce que et ko crote sabato belé na kat na ignorance talana no degré à challenge dans mon ndenge ko salama c'est au-delà omoni eloko oyo eza na bonzambe kat nango mon frère eloko eza na bonzambe kat nango même suite nango omona ki c'est pour amener les gens vers le salut. Tout ce qu'on a été, papa allait moloto à Salin Zembo et disait mon écho ma challenge ya buzoba. Et c'est là qu'on s'est la maté. Tout ce qu'on a été, papa Denis Mbonde à Salin Zembo, Zembo on écho ma challenge
bana kosala buzoba na babara par-ci par-là na nenga ya buzoba. C'est-à-dire, eloko o ezali inspiré par Dieu, c'est pour amener les gens vers le salut. Diable écoute à se plaindre en côté. Donc, ange, la service, il y a bana nzambe. On ne peut jamais dire que nzambe longola ba ange ngala pesa adoration. Adoration nini yo ko memela nzambe oyo leki ba ange o ba pesa ka nzambe. Tant to kozala enlever na raconte na biso na nzambe, il faut que ba ke batu ba ko lakisa biso lo yembo ya sika. Ezali ba ange wana. Ba ange wana. Ne ba ko lakisa biso lo yembo ya sika. Alors surtout aux amis païens, makambo yo ekosonote parce que yo zano mupakano, makambo yebite. Ozo sala ba débat ya makambo oza ko maîtriser te. Tika bato ba bengami na musala oyo ba réagir, ba défendre. Nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes. La question apôtre nani oyo abimisa langage na ye contre ba ange. Asate. Alors, nako senga na bana nzambe ya solo kovanda kimia te to défendre l'évangile. Yango ne nzambe bengi biso na sena moto défendre l'évangile. Sala vidéo, boaka na YouTube, boaka na Facebook, boaka par-ci par-là, na ba TikTok, na WhatsApp, boaka vidéo to défendre l'évangile. To koti kate virus kota na makambo nzambe. To peut mettre en côté. Alors, prochainement, na kolobela même bateau yo ba koma ko sala service ya ba ange. On ne peut pas aussi invoquer les anges na ndako na nzambe ou bien na vie ya mwana na nzambe. Donc makambo ezali o il faut to éclaircir ba na nzambe. Il y a des églises ba la ange Gabriel ya kasala boy, ange nani boy ya kasala boy. Non. Le salut ne viendra pas des anges. Ange azali na misala o yo kopesa yete. Bible dit que na kombo na Yesu mabolongo nyonso ekufukama. Na kombo ya ange te. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Bible dit dans Hébreu, aucun des anges, Dieu a dit, tu es mon fils bien-aimé, je t'ai engendré aujourd'hui. Aucun des anges. Même l'apôtre Paul, l'apôtre Jean, Ameka, Koluka, Afuka, Mela, ange, elle a dit, Kokofuka, Melangate. Nga pe na mosali lokola yo. Na mosali lokola yo. Batini nga, na mosala. Il faut que tu la part des choses. Tant que ba na nzambe. Alors, si tu es d'accord avec le message que je viens de vous annoncer, laissez le commentaire et partagez pour aider le corps de Christ. Que Dieu vous bénisse.